Voilà, c'est parti, très cher abonné des Fantastiques Info Télévision. Pour la découverte na biso lelo, Oyo, Tozo Kende, Kotalisa Moussala, na district ya Changu. Et alors, wana tobandi na, Tozo ya na commune na Njili, pour na kolobela, Moussala ya Kitoko, Oyo, et Salami, Pizo continue ko salama awa na kati ya commune ya Njili. Tozali bongo na quartier 7. L'avenue Luemba, Oyo, Bozali Komona na Bilili, très cher abonné des Fantastiques Info Télévision. Voilà, donc, dans le cadre du projet Kini et Lenda, Oyo, ils allaient initier na gouvernement provincial, qui a un peu de mécotelisa, Moussala Oyo, parce que ça semble, selon les coordonnées, c'est les informations, Oyo, Tozui, ils allaient, Mounzele, Zosala, ma plus d'un kilomètre. Vous ne savez pas comment c'est très utile. Yanzila Oyo, ezala vraiment malamu. Pona, yako diminuer bouchon, yako diminuer, pour ça la passage, ezala vraiment facile. Donc, très cher abonné des Fantastiques Info de ligne, vraiment, to mekako, tali sabino vidéo, tina souka, bomona nenge nini, avancement moussa les salami, malgré la pluie, mais malgré des petits détails, mais il y a déjà une vie, il y a déjà un espoir. Oyo, bandeko, bakoti koleka, kotoyo, nakati ya commune ya Njili. Donc voilà, on va continuer pour notre hôtel Sabino un peu. Nengeni ni musala, ezali koleka. Voilà, donc, toujours avancer vraiment dans autant de la caméra, nangai malembe, pour notre hôtel avec beaucoup de détails. Donc, ceux qui l'ont ezali malamu na mboka, c'est aussi important pour na biso, bapandisango, to meka ya kotalisa yango. Tozalité l'amboka car pendant l'accès des mabe, mais ceux qui l'ont resté même malamu, on a l'obligation de relaxer yango na bandeko balandaka biso. Et ça, c'est un travail à saluer. Pona oyo baleka awa il y a 2 ans, même une année, ba yebi ndenge nzelo ya boulevard Luemba et Bebaki. Ba élève bazaki na école, c'était très difficile pona ya koleka même ata ba piéton. Et là, sourire rezongi na ba mitema na ba mbebona biso, motema na biso ezu esengo parce que mosala et salami, vous voyez, élève parce que awa na kati ya boulevard Luemba, il y a plein des écoles, il y a des différentes écoles les alliés juste tout autour il y a avenue Luemba Oyo va perdre un peu sourire rezongi ndenge nzele bongi même si non balancer inaugurer en côté, mais c'est déjà le fait que biso ba piéton to komi koleka moni mama za nzoto ezo déranger mais akomi kotambola malembe parce que nzele ezali mabe et komi malamu et on disait ki mabe c'était très difficile de roteleka na moto kotoma. Donc ce sont ba misala ya ko landela malgré bomoni landa bokuna na venu mosu ezali de l'autre côté oyo ma ezali kovanda, mais nous croyons bien que avec cette volonté mosala Congo ko bonga a Kinshasa ko bonga malembe parce que partout ezali ya kobeba to tatanga ki sika moko mona bat balobi kutu na kisasa nzela o ya malamu etikali ezali nzela ya mino. Oui, c'est facile ya koloba bongo, mais nous saluons aussi ba initiative ya malamu oyo gouvernement provincial ezali kosala, en l'occurrence ya boulevard Luemba esika tozwami awa na commune ya Njili pe na kati ya district ya Changu. Donc là mission lelo na vimelazo matin ko tambola minutieusement pour na kotalisa même baka niveau ndenge basaleli yango pe na okomati na route ko ne pas mettre croquet esika na terrain ya Sainte-Thérèse ndenge bazali kotonga 2 stades, je vous dis pour na ya jeune kotoyo na Changu zali vraiment sengo. Je vais marcher lentement mais sérieusement na sengi na bino vraiment bolanda vidéo tina souka pe bochela biso ba commentaire. Donc je vais tourner encore la caméra ya hotel sabine sika na uti botala ndenge komi kitoko malamu. Donc nous voyons maintenant que non, il suffit de mettre en place une bonne volonté qui se sana biso eko bonga ndenge na slogan balobaka yango slogan oyo gouvernement provincial a salelaka ekoki kokota ekoki kolata penzo toma. Mais voilà, mais il y a plein de défis à faire na kati ya mboka na biso awa, surtout na kati ya ville province na biso to ke na mboka en général te car na superficie ya Kinshasa
zela et baby mingima. Et ça, toujours encouragé. Donc, toujours avancer vraiment. Malembe, tout le monde en mosala, ndenge basalima. Donc, voilà vidéo, tina suka. Voilà vidéo, tina suka, bon mon ndenge, stade salami, pe nandenge, bazo continuer aussi au sala mosala, malembe. Donc, on est ici, nous, qui comme ti, et pas ya maître coquet, coquet, ndenge bazo sala mosala, on école Jean Bosco. Donc, bah, batanga, qu'on va faire commentaire, donc, toujours avancer, malembe, très cher abonné des Fantastiques Info Télévision. Donc, boyo kana on temo kitoko, il y a Fantastique Info, to rozongi la bino malembe les sous pour na commentaire na ndenge bozali komona zela kitoko ne boulevard Lwemba et Bulati Langi. Je crois ba auto filmer que on la ndenge zaki mabe, to comparer des vidéos pour l'hôtel Sabino qui est recha avant et après. Et là maintenant après et comme ko pesa sengoma pe na méthode ba osala banzela oyo na béton boye. C'est là l'information to zuba bi ki umelaka mingi. Donc totala biso to na biso patient ya au monde a dire na yango tozo zela kaka balo ba inaugurer to bando recontele bango. Wana bazo dégager mo mama ezo vanda na ba caniveau. Moussa les autres continuer bazo sala yango. Donc nous encourageons bandeko bazo travailler ma. To kanzembo kitoko ya Fantastique Info tozo ngala na ba commentaire. So imbalona liboso ya rotala biso na ndele ya Fantastique Info Télévision. To sengi na yo o s'abonner pe o partager vidéo na ba ndeko mususu oyo bazali ba ressortissant ya Kinshasa, bazali ba ressortissant ya Tchangu, bazali ba ressortissant ya Njili pour na kotala ndenge nini mosala ezali kosala makoto. Voilà, ekozala kitoko matoyo kanzembu ya Fantastique Info Télévision. La chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action, accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Il est temps que les Congolais mangent bio. En Santos à la Bilonga, c'est le mot. De la terre à la table, un parcours réussi. Avec Fantastique Info TV, le futur est ici. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner, vous gratuitement. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité, réalité. Fantastique Info TV, la chaîne agro-business. Pour un Congo prospère, un grand succès, rejoignez-nous, ensemble construisons l'avenir vert de notre nation. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner, vous, gratuitement. Voilà, très cher abonné des Fantastique Info. Merci. Nandenge, Boyoki, lo yembo ya Fantastique Info Télévision. Wana bozali kotala image kitoko ya boulevard Lwemba. Awa tokomi na suka ya avenue ya boulevard en fait. Tokomi na suka ya boulevard Lwemba. Esika misale suki tokokata na ngambu ya Sainte-Thérèse et esika ete bazo bongisa penzela côté kuna. Donc bo landa vidéo toujours tina suka ya ko ta ndeni mosale zo continuer kuna na côté ya Sainte-Thérèse. Donc je vais avancer. Malembe pour na ko talisa bino balanda ya Fantastique Info Télévision. Voilà, donc déjà on a image ya stade oyo bazako tonga awa na kati ya terrain ya Sainte-Thérèse. Donc moi to côté zala kité
nazwi likolo yango wana ma donc misala ezali ko sala makoto yo a on entrée à Saint-Thérèse yango isika boyebi isika ezalaki polele abate ba différentes photos ya information ya misala oyo ezali ko sala ma na ko filmer pona bino to meka kotala ensemble wana ko avenue Lwemba basali misala ne basali ba miki ko commenter ba photo na bango ma travaux oyo ezali ko sala makoto yo donc vous avez toutes les informations. Nalingi wana filmer na bino alors to na avenue peut mettre croquer ni ba sala yango et là même ba coordonnées carte na bango ya maps oyo iska ba retravailler ba rekende toutes les informations ezali vraiment ya kokoma na ba image bozali komona donc très cher affaire très cher abonné des Fantastique Info Télévision bo mona vraiment bilili yango le wana boulevard avenue Lwemba yango wana isika to wuti. Donc, bazali na plan na bango ya musala yango yo oyo bozali komona na bilili donc voilà. Non mais un peu quoi avancer pour hotel Sabino côté ya nzela ndenge ba continuer yango bo chomona stade ndenge bazotonga déjà et comme au monde na déjà za libando moni yango et aussi ndenge ba avancer toujours na cadre ya nzela parce que siko soko lekaki oleki 2 ans avant vous ne pouvez pas marcher au retour qu'on dit que et correct au coma boy. Et là je vous rappelle que pour Namboka na biso bonga les gens ont li kamukaka ya volonté ya bandeko bazali na pouvoir ou bazali ko diriger de faire de bonnes choses pour avoir des résultats ya malamu. Nous encourageons ces genres des initiatives ceux qui vous allez vraiment multiplier façon et vous allez kitoko pour Namboka na bino pour Namboka na biso Congo Kinshasa donc yango wana donc il y a des écoles au bana bando le kamabe bando le kana condition ya mabe na mikolo ba inaugurer ngo ça là vraiment malamu. Nous vous signalons que la route est en inaugurée yango bozali komona batole de part et d'autre donc auto kota ikara pour na relaxa bino balandi ya Fantastique Info ndenge nini mosala salami awa tozali na mois ya mai ya 2025 donc c'est très important ya ko manifester ya ko signaler date tozali to mois tozali na année tozali pona tota la lobby na yango ndenge ozala potala ndenge nini kotoyo ekomi kitoko makasi par rapport kaka ya kobongisa banzela ndenge bozali komona na bilili très cher abonné de Fantastique Info balona libosa kotala biso to sengi na s'abonner pour partager vidéo na bande comme sous dali nesiko sepeli to sala pona komona ndenge nini image kitoko ya mboka na biso bonga par rapport à misala ezali ko salama komela biso na commentaire komona biso to kita nesika yango pona kotalisa yo et que vous allez vraiment malamu. C'était votre humble serviteur ambassadeur de la terre Lucien Bokite. Voilà. Nous sommes la chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action, accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique.